wiki otoleka ye tozwi moi moko ya makasi ekamoli biso mpe na nzoto komi ngebu makile epanzani namonaka boye piu lobi nango baniege tela baniege 3 degrés, moins 0, moins nine. Pardon. Cher YouTube, ma frère, va déclarer, ma sœur, bosso la bienté. Tu peux excuser biso, ma sœur. Ce n'est pas parce que tu as ma frère, toi, attaquer ma sœur. Je résappé. Donc, il ne veut se renseigner, c'est ma frère. Ma frère, toi, il est bien. Tu me colles tout dans si ma sœur. Ma frère, pas une question, mon corps. Balobi, pourquoi monte nabiso moderne ya lelo basi balingi mibali bazala toujours ndenge bazaki ya kala traditionnel mibali ya traditionnel wana o bayaka ke non mobali ndabimaka akendaka luka mobali asalaka akenda koluka pona famille azo pourvoir pona famille mais yesikoyo akoma mwasi moderne mwasi moderne cela veut dire basi ya mikolo bakomike soki na yebolamba te eza un problème te okolakisa ngai tokoyekola tokoke restaurant mwana mwasi oyebino tala bana te ça va oyebino kolamba te ça va restaurant ezali oyebino kopangisa ndako te misala ndako oyebi te ça va ata kosokola kopo oyebi te ça va parce que soki oremarke eza basere moto bazopesa basere baconseil yo basere mingi babebisi bango mentalité parce que babayebisa bango ondre ke bamama na biso babakonyokola bango parce que basere ya mikolo bakomi ke o parce que natanga ba maman na biso parce que ndenge ba maman ba ko sala te bazaki na misala te papa buta ba ya na mbongo nyoso bazaki na choix te ata so papa nickel kofi fandikara to boyite parce que ba maman misusu ba sofaki na ba mabala ba kotaki basi misusu ba lingi na bango ko fana ndako ba batla bana na bango moi c'est nyoso te alingi asala carrière asala nini boni na société ya kala c'était comme ça. On comprend des aki nango ke non biso nyonso pe to yebika ke non mobali mutabimaka ata tilelo mobali pe kande mutabimaka la plupart la majorité malgré bino bokomo lo ba ke non une femme pe il faut comme boy to boy na biso te une femme pe faut faire ça là lelo mobali sokai abimisi mbongo ni net na o akala na émission na tsaka to lobaki na bimisi 10 000 5 000 nanga non zela te moi so oyo yelanga fani na kata ndako betelanga TikTok ok na TikTok apolo ngona TikTok ok na Instagram aussi na Instagram ok na face na book aussi na face na book ok susu na wapi na snap na chat mama apo si kuna yo wana manzaka kabwe baser mingi mikolo balingi bazala ba business woman balingi bazala soki ba entrepreneur balingi basala soki ni boy ezango pas problème mais tantine soko okenda nzela wana foyeba ke mobali oyo ozopona mibali mususu alingi ke vision na ezali ke yende azo provide yende azo pouvoir pour na famille na e pour nini na e soko za d'accord mama ke non agreement na bino e solo le na bino e balani entre bino mibale tango bozon nga bokoma esika moko bokende soki penet idée na za ba entrepreneur banda déjà pe ko visionner mutu nini yango ozane na vie eza mobali nyonso te soki oza entrepreneur ye akanisa ke yo oza entrepreneur soko moni ke no okuta na mobali moko bo na vie o alingi ne makambo wana te fait un effort bozwa kaka ba exemple ma bete bozwa ba exemple malamu lelo génération ya kala bakola très bien na maboko ya ba mama o bino bobenga ke no ba faire souffrir bon pourquoi parce que bazaki na amour yo regarder ba na ba na kati ba foyer yo pesa éducation maman zalaki ya pesa education il faut on comprendre siko bino lelo et comme to balani boko nsake no mutu mususu apesa education pendant que yom toza ministre oza ministre ya éducation oza ministre ya santé oza ministre ya finance oza ministre makambo nyonso na foyer na biso okomo réfléchir mutu mususu aya osala na place non bokenda pe botuna pe ba mama bolo ba pe que non mariage na yo pour ewumela ou bien pour efanda qu'est-ce que tu avais fait. Qu'est-ce qui était de bon? Bonjour, par exemple, à Malam. Oya mabe mutu na vie na azana parcours na azana likambone et comme la kaye na vie. Vous comprenez? Peut-être y a azwa qui chance te ya mutu peut-être ya malamu wanyokola ki mais monsieur kozo mutu a chance à malamu aliyosko na idéologie wano ko o capter kama kama mabe mama lobaki ali okomo yo nyokola mbala ba. Parce que mbali no sote bazangi papa no azalaki mama na yo c'est ça. To boyite again I was saying to boyite misu bazalaki mabe. Mais ya mingi baza ya malamu okozwa te exemple ya mabe ya mama na yo
okoti na kata mariage no tant que ozana mutu oyo azane bongote eza différent wana des problèmes ils ont dire ozonyokola mobala batu pona makambo papa na saki pa mama na yo parce que peut-être yo kanisa ke mama no a souffrir ke onini solo na mama peut-être wana za mona tira mama kozwa te makambo ndenge yo zo kanisa oh ndenge na mona ki mama na nga apesa ki papa na biloko non tuna mama na est-ce que yo zo mona boy parce que peut-être ndenge yo zo mona eza ndenge zali ba sœur soki olingi mobali o aza traditionnel c'est là si yo pe oza traditionnel toujours le baté que moi si fanda kuna sayela nga fufu ina nga badi non mais traditionnel comme que moi na mobali traditionnel zala souple na ba condition azana musala abattre la famille na ye abattre la ndako na c'est ça soko lingi on dirait exemple soko lingi nga mobali na futa majorité ya facture na kata ndako na biso comme mobali fois sala na kata ndako na ye zala pesi tantine yo poza na ba skills zala sur yo pe moi na mwasi oza tant que mama zala na mutema ya kibo mama parce que soko bala mobali presque na ko assume que bolingo bota c'est ça moi si no mobali bobalani bobotu bosa la famille soko yosko na ndako na yo moko oza ni pa na attitude ya kimama oyebita ndenge bazala ka mwasi ya libala ozoluka libala ozoko kompani ya mingi pe bozo bona nzema pesa nga libala nzema azo sunga yo oyebite ndenge kofana na libala o prépare te bosala ka ba étude ya makambo mingi na vie ya musala ya école ya nini mais ya kozala mwasi comme mama bokansa ya automatique banana ko yokola na ba frère oza na bango na yokola na bato oza na bango na ndako avant obima ozwa responsabilité ya mutu obovivani pour la vie oza frère nanga oza papa nanga naza na besoin bango na zela mobali na ya te ebandaka na ndako soki na ndako zokora kosala ngo te pona bandeko na yo I promise you na promet you na ndako libala oko bundana soki neti mwasi wasokola basani te o soka lambi asokola esika alambi te o soka lie atiki basani tika bungo oh soki na chambre na yo so koti mutache ai ayoki na pasi skonde okanisi nde tango nde obala automatique okomi mwasi ya libala wow bosana tolobeli mingi par rapport ya ba garçon o baza ba courageux o balobaki non ngai na décider na ko pourvoir pour na famille na ngai vous voyez mutu wana tango a décider bongo azui mwasi pe ya malamu bo marché na bango marché na selon bongo oyo tozoba eza ke mibali oyo balingi bafanisa ndako tantine longola no ki orgueil longola no ki nini boye ki feti boye ki nini boye soko lingi babala yo parce que yo te muto kopona orondima oui orondima ke oui nandimi balanga mais mubala kopona nde abala yo Parce kaza mobali ya mayele akotala nyonso o il faut pas moi akotala loba moi soit réfléchir sande ko kansa te ke kitoko na yo trust me mona pena boga moi ba ko luka ko lingane mwasi moi bwe na fefa kuna yo mo fondi obi ndenya kotika nga ko luka mutu kuna ko mituna parce que les garçons ne regardent pas seulement la beauté la apparence pour on bala yo akotala nanu beauté na yo te pe akotala nanu te o tanga ba classe non eloko na liboso akomona nani akoluka nani za nature no za ndenge okanisa ndenge nini bien sûr beauté frappaka nakomona monsieur nabi c'est oyo non sentir quelque chose mais tant on a approché yo tant on est na ko mosol na yo on a ba ser mingi baka mwaka aye ko solisanga nini boye ala nini atikine osala bisel mabe na sentir na équilibre te na sentir te que non ngana yo peut-être dans une année 3 à 10 ans et simba non Nathalie langage na yo Nathalie comportement no de Nathalie ba façon na yo réfléchir ça impossible et surtout une femme qui parle just like that. Ozana frère na munoko na yote. Nyosho bimaka ka ibimika. Nyosho baka olobika. O sentir que non mon bali afanya yo. Moi soy. Azo imagine ce que na kala ndako libala ce que maman ne moura kokiote na ndako na bino. Papa ne moura kokiote. Pasteur na yo akokiote. Ngande muna yo kokayo. Tozo bisa bino oyo mibali tolinga tant que mibali. Parce que to biso to bana basite to rolo bato oyo bana basi balengo no biso mbali oyo mobali o alingaka parce que tant que sert o lingi mbala linga yo bien sûr so ngobala o lingi mbala linga yo ezana ba quelque chose oyo et puis rappela ka pe bango to lukaka nga na minute na lobela na mwasi oyo
a réfléchir à bala to lingite ko ba ke non soki moi ça lembi papa yo ko ça lele basanité parce que azan moi cité eza ba tâche mususu oui. Moi, je lave le ciel. Il faut. Je lave le ciel bien. Il lave les faux du ciel. To sungana. Papa sunga mwasi na batache oyo esengi asunga mais ezate ke no batache ya mwasi ekoma batache mbali non. Ba baza libala protéger ma bala. Ba sero bino no bobalite. Nous les hommes tolinga basi oyo ça ça fonctionne très bien. Diplôme te hier parce que monsieur ozali na ba diplôme otanga ba classe mais awa esala kana ngote rien kende tuna vie pas maman tu n'es pas anti o azama yele tu ne basala kande nini lobi ko zala ndenge nini bino ba yaya bo pesa ba leki ba exemple on comprend na lobela na ba leki o ba koki ko yoka biso pour que dans futur na bango ezala préparer na mibalo ba ya bala bango ba papa please ba papa soko za na mwana ya mwasi papa solo la na mwana no ya mwasi toti kaka te ke education o éducation faut que maman sona de papa kota na vie ya mwana na yo ya mwasi pesa ye ba conseil ba mama bo éduquer bango ba papa bo éduquer bango bo pesa bozong sa valeur ya ki mwana mwasi pourquoi parce que Europe influencé Afrique. Parce que mususu soki ba yoki mbala babike na oke ba na Afrique o atuli non atuli te na trouver na entourage na muito na zonga na ngakuna na zonga na oyo na fana na kimia et pepe souci pe komisuni ayoka si que no zongi na Afrique pour o zonga na kimia nzoka nde mentalité za transférer encore monde na biso lelo koma kaka na kati ya eloko mo bo téléphone o esale na Europe esale mi na Afrique esale mi na Asie bango nyonso ba komi likolo moko s'il vous plaît baser o bino déjà bobali chance na bino bobali bobati la mambala na bino soki osenga conseil ya libala ya relation ko kende te pa mutu oyo azana oyo abala te to pas camarade pas camarade no camarade na expérience ni luka mutu oyo abali déjà ata jeune couple mo babali oyo ozomona ke baza bien na peso exemple nde nini yozo yoko le pusa mutuka oyo tu na ngai mutuku tu na pusa te na somba mutuka te oyo tu na ngai na mutuka ba pusa ndeni biso ba tout na kino tu na mutu akumba kino tu na joina ni ancien chauffeur ako expliquer que non frein tu na be mutu akumba bien ko tu na te mutu ebo kumba te tout na parce que na mikolo ba sere mingi bozo préférer ko za conseil ya ma be boboy ko za conseil ya malamu basio boza marié please bobate la mabala les balles eza important eza quelque chose de bien pour nous eza stengo bobate lango boza binemite boyokana bozwa balance bino mibale boyebande nyoro tambola parce que makambo ebele so to bimisa belé men soki bo sepel nango bokoma bopesa avis na bino biso to répondre bino par rapport qu'est-ce que les hommes o baza sérieux balinga ko bala balinga basi ba so poza na conseil tala kene na Instagram na biso yango tin la biso message tin la question to pesa réponse ezala nini donc tin de la biso donc bobongisa oyo eza mentalité ya une femme dans une famille anyways botik la biso ba commentaire ndenge bozomona avis na bino soki bondimi te soki agite soko lingi to développer o eza likanisi na yo komela biso yebisa biso ke frère na yoka kiboy boloba kiboy menga pe likanisi na eza boy ou bien soko za pe msusu na idée msusu ya vidéo pour soza besoin to développer ngo yebisa biso to développer to za wana pona to sungana bongisa we love you so much donc bokomela biso donc très déçu. I am